ya koyinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné ebele. mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye. Artistes, chers orphelins, chers veuves, nous sommes très heureux de vous avoir présents ici, parmi nous. Nous sommes venus ici pour penser à vous, cela grâce à vos pères, grâce à vos mères. Bana membre nyonso ya tokanisa tosepeli kokutana awa na esika oyo ba veuve basi oyo ba artiste na biso batikelaki biso bana oyo ba artiste comédien batikela biso lelo tozali awa pona bino lelo tozali kokanisa bino à travers bayo bakenda tout comme peut tozali kokanisa bango à travers bino lelo nazomona bana ya dadi nazomona bana pululu namoni madame namoni mbala moko artiste namoni mwana mama ewaso nakanisi mbala moko visite na biso yango lelo oyo tokanisa oyo ezali bongo association to pe fondation oyo elobaki ke ekanisa baartiste nyonso bakenda na kosutenaka bano ya bango na basi na bango yango lelo tokutani awa mpona kokabola na bino moke oyo baartiste comédien oyo bazali en vie bacontribuaki mpona bino mpona kokabola na bino moke oyo badifférents partenaires bamekaki kotindela biso mpona kopesa bino est-ce que oyo eza esengo te baorphelin na baveuve alors soki ezali vraiment esengo bobetela fondation tokanisa maboko liboso na bino Grâce Kawanga devant vous Grâce Kawanga et nous sommes là pour passer des très bons moments avec vous. Il y aura la remise des enveloppes et des cadeaux, il y aura le rire, il y aura la prédication, il y aura une toute petite prière et il y aura l'agapé. On va manger, on va boire ensemble avec les orphelins. Alors nous allons commencer par la prière d'ouverture qui sera faite par le pasteur de la foi J.P. Mayata. Et suivra le mot de circonstance qui sera fait par la Fondation Tokanisa et représenté par Los Losala. Et ce dernier va aussi présenter les différents membres de la Fondation ainsi que le président du comité directeur. Et suivra un mot de tous les artistes qui sera fait par Papa Moussa. Et juste après, on va laisser la place aux orphelins de s'exprimer eux aussi. Et eux tous seront représentés par Geneviève Ekwaolo, fille de maman Ewaso. Et après, nous allons inviter la chorale Shalom pour une toute petite prestation pendant 30 minutes. Et l'exhortation par le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi suivra juste après. Et on va directement passer par la remise des enveloppes pour soutenir les orphelins. Et j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui ont accompagné cette initiative, cette vision. Et après, nous allons projeter le clip de la chanson Tokanisa et du film des artistes décédés. Et il y aura l'interprétation Takinga et l'interprétation d'Asufa par Tobolin. Et il y aura une surprise que nous a réservée la Fondation Tokanisa. Et juste après, on va un tout
danser avec la sœur Mado si elle va répondre présente. Et on va passer à la remise des cadeaux aux orphelins. Juste après la remise cadeau, on va sourire et on va se séparer. Est-ce que vous avez compris le programme d'aujourd'hui? Super, je suis contente. Alors on applaudit aussi. Alors on va directement à tout Seigneur, tout honneur. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a permis. On va se lever pour Jésus. Beaucoup sont morts, vos pères sont morts, vos mères sont parties, mais vous, vous êtes vivants. Plusieurs artistes sont passés, mais vous, vous êtes là. Je ne pense pas que c'est par nos propres... Parce que notre écrit, il est doux et agréable pour les hommes de demeurer ensemble. C'est comme c'est là que tu envoies ta bénédiction. Et nous croyons, Seigneur, cet après-midi à cette bénédiction promise. Et le compte aux âmes d'orphelins, n'a pas vu, dans la bombe. Tout ce que tu as merci parce que orphelins, mon otaza a perdu. Ils ne sont pas dans une église, mais ils sont venus accomplir ta parole. Là où tu as dit, celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Et on dit, nous devons affliger, vérité, ni orphelin, et on affliger, vérité, orphelin, Kolorobi, moi si n'a pas petit à la veuve, et pas la petit à la orphelin. Là on a merci, peut te recommander, cette activité contre les sentiments dynamiques, afin que au régner la puissance du début jusqu'à la fin. Celle comme il y a Christ, notre Seigneur et Sauveur, et régner et dominer ici en ces lieux, parce que celui qui peut prendre un orphelin ou une veuve en charge de la manière où personne n'a connu au salaire. Si Camillus et les capons dans le coup de l'ensemble, la combat sur ma sœur Nazareth, mon contribution, mon mix, ma mission, des missionnaires qui semblent avec le rôle à peuple, on va continuer à l'obéir. Amen. Combien de personnes va sauver là? Il n'y a aucune couche sociale oyo ezoko exister pour l'éternité. Ba chef de l'État bakufa, ba ministre bakufa, ba sala nzambe bakufa, ba artiste comédien bakufa, couche sociale nyonso bakufa. Et na ina rappelé yo bien aimé dans le Seigneur, ngana yo peto okufa. Oyebi mkolo botama, ofeta anniversaire, oyebi mkolo somba lopango, oyebi peut-être marque mutu kaliboso somba na vie na yo, mais eloko oyo nzamba permeta yo to yeba, bien que bozwi na yo, bien que intelligence na yo, bien que succès na yo artiste et comédien, bien que oyoza, mais na lingi ozwa conscience, peut-être penser en angote. Oyeba ke mkolo moko okufa, et puis oyebi ndenge okufela te. Ezana batu bakufa na kati ya mituka na volant, ezana batu bakufa na bureau, ezana batu bakufa ba artiste comédien, o bakufa na kati ya scène. Lokola ba papa na biso, papa chef akufa na scène, il y a beaucoup d'artistes o bakufa na kati ya scène. Bien aimé dans le Seigneur, obimaka na ndaku na yo, otika consigne ya kobima, mais kozonga ezali kambo nzambe. Ya ona ina rappelo que ona poso yeba nzambe malamu. Ozana poso linga nzambe malamu. Ce n'est plus le temps, bien aimé dans le Seigneur. Il y a pesaka bomo inayo na makambo masumu na makambo ezoko humilier bo konzina nzambe tata. Donc on a une résumé quoi ils sont déjà premièrement papa, maman, frères et sœurs avec beaucoup de respect, qui que vous soyez, quoi que vous en avez, un jour bakobenga yo nzamba pambola yo. Ozana bilamba, ozana ba sapato a cher, mukolo kufa ba olati so chaussettes. Ozana mituka ya valeur. Maman nanga papa frère sœur mukolo kufa ba kuno na mutuka location. Nda kuno ya kitoko wana peut-être ba olelo libanda na sali moko otika chambre no ya cher. Otika bureau. Et na inalo bana ba orphelin ba veuve ba zaa. Yaya muto alembisa yote. Papa kufi, maman kufi, menzamba kufi te. Oui, association Kosungayo, mais bien aimé comme ça pose motema na yote. Merci na bande ko fondation to kanisa pour na penser oh ya ko kanisa ba orphelin, mais bino ba orphelin boza a. Ba veuve boza a. Yaya
Tombola misulikolo kwa psaume 21 zoloba. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Yopozana orphelin pene pene. Yokana ebisa o cher artiste. Ba mama na biso baza ao. Ba yaya baza ba mikolo ya art. Na kati ya mboka na biso baza ao. Ba ya Johnny baza ba mama bo mengo mama baza wana. Oko réaliser que ba mikolo o ba bandaka liboso na biso. Biso toza ko tala bango na TV baza ao. O bazo mériter honneur, bazo mériter considération. Bien-aimé dans le Seigneur, yokanga malam. Bango o batika na bomoy. Na biso o nyonso. To leki ba boti na bino o bakufa na elogote. Kwa presser no pete moi noza awa yokanga na lina songa na yo orphelin. Na ina songa na yo veuve. Kwa presser na ote artiste comédien o azana bomoy. Po o bana koyoka pasi kati no loba ah so itata na ngazalaki. Soki mama na ngazalaki te ya biso pete okufa. Bana na biso pe ba otikala. Toleki ba papa na bino ne logote. Toleki ba mama na bino ne logote. Toleki ba yaya bandeko ba kufa ne logote. Parce que biso nyonso un jour to okufa. Or okufa est un problème te. Ce qui est important, c'est juste après la mort. Après la mort, il y a un jugement qui nous attend. Bako sambisa moko na moko na ntsama na misala na ye. Alléluia. Yokana suik sa nyalo baboe. Mokanda na Exode chapitre 22 verset 22 à 24. Bible lobi boe. Tu n'affligeras point orphelin ni veuve chez toi. Okonyoko la orphelin te, okonyoko la paix veuve te et pas inayo. Exode chapitre 22 verset 22 à 24. Alobi oyo ako affligé bango. Yebakango epée ya nzambe kotele malikolo na yo, bana na yo ba okoma ba orphelin, pe mwasi na yo akozala veuve. Ainsi dit l'Éternel. Aozana bomoy kanisa ka orphelin. Si yo zawana lokwa yo boko la orphelin moko, veuve moko sungaye, mais okoma ko humilier bango. Pas seulement les orphelins, il y a des artistes et comédiens, mais là où nous vivons, il y a des orphelins tout autour de nous. Au teta bango ndengeni. Au zarana bango ndengeni. Bible lobi okonyoko la orphelin te affligé, c'est torturé moralement. Ko banana ko lobane maloba ya passe. Au fin akaye yango yo lana mama no na cimetière yango yo falo kufa lokola tata na yo bien aimé oya nozo zo na bango yebaka pe un jour nzambe akobeta kayo bana no ba otika la ba orphelin et ba kozala traité d'une manière plus que ne yo faire souffrir les autres au bazar yaya luka kimia na nzam pe luka kimia na batu awoye to olia to mela mais kanisa na ba orphelin même temps yo zolia tango zo sombela mo no shawarma yeba pesa na orphelin moko ya voisin azapena na posa ya shawarma posa na droit à vivre soko sala ndengwa na bien-aimé. La Bible dit celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Aucun dans l'église aux assos na doctrine nine mais yeba que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste pas à construire de belles églises, avoir beaucoup de membres, non, mais c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ndemo prépare rentrée scolaire bana na yo, yeba ke zape na orphelin moko lem sa voisin. Lem sa mwana ndeko na yo, aza mwana artiste o asepelisa ke yo, yaya penser atana kaye moko, penser atana uniforme moko, yaya nzamba bomoy. Ako protéger na ba danger musuze côté le maliboso na yo. Akoko longola yo na ba piège, na ba poison wezo tambula lelo, akoza ba ulam, nzamba koleka na ko protéger yo. Na bondeli yo papa maman. Awozoli ozomela bana baza malam pensez na orphelin. Voilà le message de ce soir ou de cet après-midi. J'aimerais que vous ayez conscience que okoiko nyoko la orphelin te ni veuve. Et en plus, bien aimé dans le Seigneur, orphelin veuve oza awa yeba que y a quelqu'un qui s'appelle le défenseur de veuves, otolobaka le mari de veuve et le père des orphelins. O tata no ko pesa yo te. O maman no ko pesa yo te par preuve. Yoka ba veuve ba artiste na mboka obe ba artiste ba na valeur te. Tozo continuer musala parce que nous aimons ce travail. De retour il y a rien pour rien.
artiste po alia fo abwaka mutu yeba onke tata na yo po alle sabino ezali peut-être abwaka mutu eza na film moko te ko futila mutu ndako bien bana batanga bien na université on de ko ko sala alors qu'on regrettait parce que papa est parti maman est partie il y a quelqu'un qui est plus que bien aimé ba parent qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth il y a moi qu'on regrette à loko te parce que ton père t'abandonnera ta mère t'abandonnera mais seul Jésus-Christ de Nazareth Seigneur et Sauveur qui ne t'abandonnera plus jamais. Yamwana kobanga te biso totika na bomoi tozo so pe moi bambongo moi théâtre mais ça n'a pas insuffisant et ko boko na pe libota te donc biso totika na bomoi to l'équipe bana na biso ba leki yo na eloko te na encourager orphelin artiste na encourager au veuve awa yikampiko parce que Yesu Masia azana bomoi okolela te soko taleli nzam okolela te soko ochelike bai na nzam parce qu'il est écrit le secours de l'homme n'est que vanité mais celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Tika Yesu Masia Nazareth apambola bino. Merci parce que je fais l'œuvre que tu m'as envoyé Seigneur auprès de veuves et des orphelins Seigneur na canal ya fondation to kanisa. Na tiki tous les orphelins entre tes mains. Tika bazwa joie ya kolia ensemble kolo na libota muneno pesi bango tata kenda za ye moko mama kenda za ye moko metala ba tate bele pe ba mama bele opesi bango na tango oyo tata na tina ya kolia lisanga bango na ete nkolo baboti bakenda kasi yoza na bango elongo na pamboli bileye kolia ba orphelin na pamboli maye komela eloko nyonso esalama pona lokumu na yo na lolenge ya fraction ya pain lokola na église primitive na kombo ya Yesu Masia Nazareth mokonzi moko pe mobikisi na biso ndeto ndimela pe na kondima wana tulobi amen. Nzamba pambola bino merci. Miyo awalelo naina mutuka nazwi mutuka na ndako tie meminga na salle de fête pour na ko fêter joyeux anniversaire pour comprendre kaka bon te vraiment il que memi biso ezali que notre zo fêter na bana na biso ba orphelin ba oyo ba ndeko na biso ba kinda ba tikela biso ba charge pour lui qui est créé une charge yango mona monter to fêter na bana na biso ensemble dadia qui est créé biso charge donc bana na biso wana oyo ba bouteille ko zoka ba pota to kabola na bango lip ensemble mangeons avec les enfants ensemble yango ni loko memi biso awa na likanisi ya masamba na to kanisa ndinga kanisa toujours biso ba o ba kenda ba tika biso donc yango moni ke lelo eza pena fête o ezaki préparé banda et bandeli à janvier ti lelo komi jour on a décembre en tout cas merci na masamba parce que azaye moko mezo sa makambo à 10 personnes bon so ba komi 10 c'est que biso ba comédien tozana moi puis sous ma casse donc merci na likanisi na masamba continuer dans ça là mais suga na mpandi tobe bana masamba ye mo ebi te organiser te le ko organiser le ko za bien même mo beba na muteka akanisi ngape to na ko kanisa mo beba ni za te seke te oswani kaka vraiment ba bongi sara kaka ba lobi singa famille ebenda na kana ekata na te yango za mo sopo ngabe na osinga te mo sopo mama pour mo sopo ndizo ko lié biso na bango ça mo sopo marato donc merci vraiment à masamba na likaniso azoko kanisa chaque année azoko kanisa bana na biso azoko kanisa bande kuna biso ba mama o batikala ki sans papa ba papa batikala ki sans maman en tout cas masamba na bité mbalo ya baki kutu édition o le ko za première édition deuxième édition to ko que c'est même en Afrique du Sud voilà donc ba vraiment bongo to me m'appelle na ba orphelin biso tout a memi pena donc na bité so ko ça un exploit ils ont senga ba sponsoriser ba aider pour essayer ma pe bongo pour atala na loko wana mbamsusu ba parents ba kufaki bana bazwi chance ya okoma Afrique cité mais na likanisi ya masamba azwi su bana na nyonso memi biso na bawo ti Afrique cité fêter après tozongi moi que ça bien non alors ba sponsor boko ta makambo yo pour aider biso ba comédien mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci na lobaki que tozo continuer kaka tozo ko bakaka parce que le lot ezali mangeons avec nos orphelins. Donc na yambi ye moko président Massas o akoyebisa biso eloko nini ememie nesika oyo. Bonjour président. Bonjour maman. Eloko nini ememie nesika oyo soko koyebisa biso. Nakolo c'était un événement. Et elle est événement et salemana noté. Et surtout que les première édition Auto Kanissa coordonnée chapeautée par JP Massamba ou Kanissa qui que
les loto mekakolia na ba orphelin na biso tout monde na kala ba mususu bandaka tokunda papa na bango tokunda to nani na bango tout monde na rasute mais lelo retrouvailles et salami ke tokoka kozala na bango elongo tolia na bango ya on a bi ezali événement donc pour nanga je suis dans la joie comme on a rencontre oyo ezo salama lelo bana ya vie bale mondial banda tokutana ba jado banda tokutana do lelo tokutana lisusu donc et vous allez esengo mingi komona mwasi ya vie dudu ya rose na bana ya vie dudu ndenge tokabona kala kokutana lelo eza esengo donc ponanga tango na yoki ke ba orphelin ba kozala na likambo oyo na kokozanga te parce que ba orphelin ya banani ya ba vie na biso o bakenda donc il faut tout soutenir les kanisi o ya to kanisa pour que toya parce que donc JP a sali que tout le monde na susu il y en a qui ezay sengo tout le monde na susu donc il y a longtemps tout le monde na susu donc nga ezali esengo vraiment pona ko ya lelo awa tout le monde na bo tout le monde na kala ndenge to bungana rappelez ça yo so mona nanyo yo nanyo donc eloko ko leka na sali yango wana voilà donc juste retrouvailles bien que ko pesa na penza ezate tout d'abord pesa calme confinement na confinement et kanga tel confinement na poko balongoli sur na poko na bona ne poko elongo susu do ba diminuer les susu jour ba diminuer journée donc pesa na comme télé ko zala teme et sengo ya ko sekakaka et on va manger ensemble vraiment je crois comme c'est dans le Christ encore na de la foi père ko zala wana je crois que vous allez bien en tout cas dika mokobanga poison ezate pour de la foi zawana elike zali na musali na yelo la zawana donc vraiment je suis dans la joie et le connu c'est pour l'organisation au pona yemoko le président JP Massamba le conseil la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon JP soit lui kansi oyo azon pona yemoko te azon pona batu ebele alors le kola tozasiko ebele et biso tanto bana nzambe merci il faut Nzambe à bénir automatiquement parce que la Bible dit là où il y a 2, 3 assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le compte Nzambe à côté du Kambango. Donc, il faut vraiment JP à Pambouama, na compte Nzambe et première édition, et ça la ma deuxième édition, et ça la ma troisième édition, ainsi de suite, et Kende vraiment. Alors, Nzambe à Sunga. Bato docteur Songaba Obaya Bachai Maboko pour que les Kanisango et Simba. Souvent on sent que biso artiste tous attendent to bimisi idée ya boye ko sala boye au monde bamsu ba vimba boniko yende arenye bisonde o yo zaki na mayele te ya zui mayela sali loko na ye siko komi ono yende o vimbila nini to aka to zaka na en awaze kwa na sepela na waze ko loko loba en nde pona congolais en ndeza makasi muto sali loko na ye tu sais hein. Je me rappelle encore qu'à la Seringa na poto, moi na moko azobeta bale. Nanda ko toala ki azobeta bale. Oyebi ke quartier Mobimba ba kenda stade ko na ye. Quartier Mobimba bazo kendi ba ke ka pona mwana wana. Mais biso, soki mwana na yo azobeta bale ndete ja azobeta bale. Bato ba kenda stade te boniko bango banginda. Tela esprit ko bombe kaka or mettre sans paquet yango pe date mais avimbi kaka ko diete donc alika muninga de liboso te en kaka nde erenya mais nzamba sunga de tout atabatu baboy ko sunga JP mais nzambe nde asunga ye nzamba ko tinda taba robo ataba baba korubo bakoya oyo bangando bakosunga eke musalo yo ekende liboso parce que azo salango na moyen ya yemoko avec les moyens locaux. Or, il fallait normalement gouvernement paya, ministre de la culture aya, non enveloppe nanga pe angoyo na chipona mosala o salema pona ba orphelin ba kuta. Il faut ministre à partir. Oui, yo comme ministre ngote okuta nete hein? Okutana ye mais yebisa ye que non ma biloko fo ministre ba pierre enveloppe sans compter les enveloppes azozwa ya l'état sans compter la main zo o sans compter les até aujourd'hui au compter non les enveloppes benda pesa
organisation to kanisa que non va évoluer, pas continuer ba idée. Ce sont des idées à vraiment applaudir que Nzambe asunga et que mais je crois Nzambe asunga déjà. Voilà de la foi izawana, je crois que Nzambe asunga idée yo et ko tambola bien et vous serez bénis binonoso. Merci. C'est moi de vous remercier. Merci. Balambi mboa. Balambi mboate. Mboa soki ezangi bwana busali mabe. Période oyo. Et puis bambo makumirare. Parce que bambo a fait balia bango te. Et toujours leo, izo kipeta. Yo soki mutali mboa kufi. Non, kende bo marché mona tika. Mboa zo liam kondoko kuti bali kondoko bali bongo kaka. Vanda mama. Mboa wana sirtu soko le mbanga na ye. Mbanga ya mboa elemba na ebisioma. Nakati ya mangeons avec nos orphelins, toyambi moko le pasteur de la foi, oyakoye bisabiso eloko nini ememie nesika opona otalaka pasteur yemoko a se déplacer à longwe kuna yeti a malgré qu'il a comédien a popé biso point de vue naï à propos ya organisation oyo pasteur eloko nini okoye bisa na bato o ba Hollanda yus. En fait, c'est déjà clair, je crois bandeko bako précéder nga, je crois balobi on déjà. Oui, parce que nous avons s'intéresser à ba orphelins, na ba veuve. Parce que la Bible lobby, c'est lui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Quand Exode lobby, tu n'affligeras ni orphelin ni veuve chez toi. Donc Exode chapitre 22, nous avons insisté, nous avons orphelin ni veuve. Tout le monde qui a lobby, bazaki pe logo la biso. Donc c'est possible aussi na pe na kufananga. Ça peut arriver même après 1 minute. Ils ont battu bakufa na chair le quoi basala nzam. Ils ont battu bakufa na musala na volant na bisika songolo. Alors tous yeba ke to kufa. Raison pour laquelle to ya ko penser na ba orphelin na ba veuve. Pour mukolomo pe biso to zalate premièrement. Nzambe asala seke battu pe ba kanisa bana na biso na peut-être basi na biso so nzambe permettra toujours biso de na biso liboso. Et deuxièmement c'est que si Mayali wana biso soki peto Christ azongi akanisa biso na de bonnes œuvres autozoleka na kosala. Voilà objectif au ngana yeli awa c'est pour mettre en pratique la parole de Dieu. Quand la charité de côté sala boité lilo ba kokisa ngo en pratique. Donc là où il y a les intérêts des orphelins et de veuves ngana yé pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Papa de la femme, merci Mini, na personne beauté. Merci. Témoignons les lois nefikawa, collier na ba orphelin, na ba artiste batiki biso. Kasi initiative za malamu mingi, comme on a été collier na ba orphelin. Est-ce que lobby na bango? On a été koluka ko sala iloko moko, ningo bosangani ba artiste comédien. Koluka ce que lobby bana wana, le peut être ba collier na bino ensemble, ali manam famille. Mais lobby na bango, point été bosangani koluka gouvernement. Donc la bango moi esika moi mabele mbala sima ta moko comédien muso akufi ba ba kozwa moi lipa moi quelque chose relié. En fait tous la bateau vivre la vérité, je crois que tous les Congolais on a un problème, c'est que des fois vérité ils ont blessé des vérités ils ont chama belé mais on est Congolais, vous savez quand maman kamzo salam na répondre on a des volets bien aimés. Voilà les bosso ezali activité on est salami et na yo kikuna balobi ba responsable il y a ministre provincial atindi délégation batu baza mais s'il faut associer gouvernement c'est pas Jean-Paul Massamba to fondation to kanisa ndemba ba gouvernement penser na bana o baza batu bana bien aimé dans le Seigneur bazana bana ba ebi pe que non ba orphelin baza ba veuve bazali bazana bana ezelo to la sabamoté au monde c'est ce que nos œuvres ne témoignent après la mort, même si Christ ne revient pas aujourd'hui, il y a la mort qui nous attend. Et chacun va aux autorités politiques, ecclésiastiques, qui que vous soyez, tu auras un compte à rendre auprès de ton créateur, peu importe. Ça c'est un. Pour dire que Kosoma Mabele est dans la capacité, il y a des organisateurs actifs. Parce que nous devons contribuer pour que l'activité soit salam. Ce qui veut dire, Azana Makokita ou Sale Loko Yemoko Bandekwato Kanisa. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons ensemble les orphelins, les veuves. À penser ma bête, Christ va pour faire le dernier repas dans la discipline. Cela ne dit pas que non, Abiki Bangote,
abikise bazaki na malade atelemisaki ba paralytique avec les bamona mais il y a un temps où allié pe na bato kolia ensemble c'est tout un mystère pour ayer ba penser ya ba ye kolia après départ na ye ezaki na table tant ba leli pesili moko comme le bakier le plus grand parmi nous donc ça dit sok balia quitter ba penser linga oye banate banga batiko wela ki bokonzi Pierre alobi ngani na leader Jean Paul ngani na to la Christ mais sengela tant ba lié ba penser ba cœur ebimi yango ba ndeko na biso ba luba ba kola na moi esprit mo to mona lokwa ndeti baza entre bango na bango pourquoi parce que tant ba kola balia asani mo mais na ba Congo mudana sana fona sana biloko kolia ensemble et un mystère ndenge to lia na ba orphelin awa il y a des choses spirituelles au salama bana msuba perdre affection papa kenda lia sous na table était pas beaucoup la pas marâtre pas beaucoup la pas na famille kuna ba pesa ke moi sani na coin kuna tanga sur la basani mais ici maintenant fanda zo mona ke non aolia na comédien le quoi papa Masasi azolia na comédien le quoi kingandi ba comédien azolia na autorité monsieur peut-être baza a et que c'est la mona et sengomo na mutema voilà c'est un peu ça donc surtout to senga na gouvernement c'est là mobutu senga na gouvernement to senga na gouvernement to senga kaka alors bande ko bango pas conscience que il y a des enfants des orphelins au ba sepeli ça bon na ba groupe Salongo ba groupe Nzoi ba théâtre belé ba kufi ba tiki ba na pe ba pauvre mais c'est quoi on a ba mon frère, il y a toujours des organisations. Et ça, le quoi, on a un ministère économie. Il y a gérer l'économie. Ministère affaires étrangères. Il y a gérer les extérieures et affaires étrangères. Donc ça dit, tant qu'on a pour ça, que ce soit un individu par exemple, ou une personne qui s'est décidée, ou autorité, ou tout le monde a orphelin, artiste. Pour trouver aussi facile. Si on a Jean-Paul Massamba, il y a des artistes, il y a des Kinganda à la place de Songolo. Moussa a boum côté mon souka, on a l'aime sous côté moutou eko maté, mais il y a des poids kenda kuna. Alors pour la facilité, exactement tout na bateau, tout na moutou à côté de Bakal. Non, Zara Moussika, c'est trop loin, ça ne va pas. Il y a des colonnes à tuer, alors bah n'importe quoi. Mais lui, comme il a ces soucis-là, à orienter. Donc, non, on l'a qui bande la porte est grandement ouverte. Il y a pensé dans l'artiste et voilà. Soki la mboka na biso ba tenir compte l'artiste. Tout na libanda mboka. Au moins que OK hôtel aux enfants dans libanda mboka. Oze baté mbongo futi na hôtel et ça na partie que dans le ministère il y a tourisme. Pour nini pour bokene ko sala visite na eloko mo eza mutu ya na mboka na ba. Mais ba osengo boyete. Mais hôtel wana tanga zo facturer bino ministère du tourisme et ko leka na fin du mois et ko récupérer mbongo na bazana pourcentage bazwa wana. Voyez na bamboka monsieur ali ba site local artiste to par exemple ko ba citer mo basali ba che artiste bazakuna muta uti étranger ye abina nyamona esobe na nyamona vie de l'eau na nyamona ko artiste du coup ba ke ba visiter ba onda ko nganda ko nganda mais mbongo ekoti na ministère mais artiste ba ozala bien ni na ba tu ba salité na mboka o katoté tout ça na défaut mo biso ba artiste comédie parce que je fais partie ba œuvre na biso ba so beta c'était to que ne ko protéger ba œuvre na biso comédien mo côté article okende sokoda ni ko protéger ba œuvre non papa wana ni promesa nini soki mutabi place on ezaka libulu so ba komo kundango faut ba prévenir ni ba no laksama et ça m'abete moi j'encourage que biso no to kende kuna to kende ko s'affiler na sokoda pour to zo ba biloko otoko kozwa l'autre mona ni dans la salle de fête louer fête wana mariage il faut payer $20 à sokoda ozomona mais so déjà ça te na benga yoza pire ngana peso chama kelele te il fait ça naturellement que chacun de nous se retrouve ozomona. D'abord, un type de Sokoda. Moi, j'encourage tout kende ko s'affiler na Sokoda. J'encourage ça parce que pour Koulut Nabiso Foster Souka et Lombe Oazavoka n'a insisté biloko. Mais je le dis ouvertement. D'abord, tant que kende ko s'affiler c'est bien. Mais si ko pour s'affiler artiste et comédien, c'est qui fait 2 ans ba tournage au salle. Bah toujours se préparer d'abord nini pour que art Nabiso ezano makasi. Artiste et comédien bas à la forte. Bazangi et loko te na mboka. Oh, il y a des artistes oyo papa som ta lobby comme toi jouer au lobby noté oyo penza ba uti wa mais ba moyen ba matériel oyo ko permettre que tout ça là papa tala le Nigeria comme 40e na monde je crois 2e na monde na cinéma hein zonga ce groupe salon wakala soki makoke zala ki ba tchaki pena en place ba moyen mais lelo ma cinéma na Congo je ne sais pas. Toi ba congolais papa ngana na billet tete na za ngolais na zo billet na za ngolais on a na mukanda mboka moté na za congolais na ofanda kaka donc nazo déclarer koloba que
babiloko ça fait très mal so tali awa onyeso bakufi awa nayebi te dadi kambala yo wana ezana mama moko mboka na biso mokonzi pare mtafutela bana ne classe soki ndenge na zolonga charge sikoponi mutu moko akoza charge mais l'état lelo azosala ni mpona bango nyonso baza awa bavie dudu sotala wana bapapa na biso ebale mondial c'est malheureux soki nzamba pona yebi so te totanga yango na classe yer mo mpona sentiment pouvait laisser mais c'est parce qu'on est artiste et comédien yango totikala c'est notre travail donc on est vraiment en fait quelque part dessus voilà merci beaucoup okay, merci beaucoup merci pasteur de la foi siko eloko nini okoloba mpona baartiste comédien mosusu oyo batikali si toloba baartiste tosanganaka trop de poison trop de kimutema mabe etonga nango mboka te mutu moko te atikala kokoka na vie na ye liso akoloba jamais na loboko nga na plus ke yo parce ngam namonaka loboko pa oloba ntango omonaka ngam nazwaka donc partie nyonso eza très importante donc bacomédien c'est pas important c'est pas le temps botala nde mboka na biso yango ezokende ata tolobi changement ya mentalité tokondane baprésident bamboka na ndenge nyonso so yo oboyi kochange na yo oboyi kolinga moninga mboka avance te lokola ekipe ya leopa ezobeta 9 azobeta wana par exemple obe 10 wana aobeta ne mabe oyo aye na nsima na aobeta koleka ye ofatika esika na oyo azobeta koleka ye mpona honneur ya mboka mpona drapeau ya mboka mais yo mona bwakeli ye cheville siko mboka ezokende te donc baartiste ya comédien so moninga aleki yo sepela oluka oyeba ndenge nini asali mpo akoma lokola yo c'est pas important ya koboma na bapoison mitema mabe tala bato akoma ntina niveau basei moninga numéro ya telefone me ya boye kopesa tala niveau mpenza toko évolue na mboko tala niveau numéro ya telefone nde so babengi kaka surtout so moto apoto mpo mpe vie elaka pasi bambongo ya moya makasi bambongo ya malila makasi bandeko basufraka n'est pas dit so moto apoto abengi na kobongisa ye te abengi le biso asepela na ye alingi encourage ndeko so bapesi epg eza mabe te yo mona so bapesi moninga ji c'est comme si yo bando pia olisu te mais non baartiste ya comédie tosangana tokutana kaka te bamatanga mpo tokufa tobanga après liwa ya un jugement vraiment Yesu Masia Nazareth apambola batu nyonso baartiste nyonso oba na mutema amour et compassion nzamba pambola to pensa pe na baartiste comédien obatika bana na bango to ata moi li papa mbata par hasard mais oleki kaka esa pe moi malamu en tout cas merci beaucoup pasteur kola pambola bino merci voilà pasteur mutuna mosuke ya moto si sa émission lelo interview voulais-je dire bilan na yo ya année osali yango ndeni ezalaki positif to négatif et puis na maladi oyo babwakelaki yo excusez motu na yo na ezali ngonga te mais esika te elekaki ndenge nini makambo wana so tolobi awa moto azwi na internet koto achange sujet ekoma obetisa mpe mabaku yango tokomi mpe yango tokolinga koloba te parce que maloba na biso lokola bana nzambe eza édifié so ekomi kozokisa mitema totika su bana nzambe te donc je préfère avec beaucoup de respect boza 4e organe na mboka to respecte bino mais permettre nga pendant répondre à la question na tena bunda na onga spirituellement bon avec Dieu la Bible dit nous ferons des exploits biso to bata ondima atelo ke simbite na lobage et osimba distingués invités mesdames et messieurs bonjour au nom de la fondation Tokalisa et au meilleur propre je vous souhaite tous la bienvenue dans ce beau cadre qui accueille la première édition de l'événement dénommé Mangeons avec nos orphelins. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Bien, merci. L'heure n'est pas à un long discours, si ce n'est que vous présenter la philanthropie de cet événement qui appartient justement à la Fondation Tokanisa. Et point de besoin de nous répéter, car notre leitmotiv le prouve noir sur blanc. Je cite, soutenons nos veuves et nos orphelins. Tel est l'objectif primaire de la Fondation Tokanisa. Bien, nonobstant le festival que nous organisons chaque année, vient de s'ajouter cet événement que je venais de citer les noms tout à l'heure, qui est à sa première édition. Dorénavant, nous allons noter que chaque année, après le festival Tokanisa, qui voit les jours chaque mois de juillet, et
qui, dont la fin se sanctionne au mois d'août par la soirée des galas, notamment le 1er août de chaque année. Nous avons objectivement choisi cette date car elle commémore la disparition de tous les morts. Donc, chaque décembre de chaque année, nous aurons également à participer à l'édition Mangeons avec nos orphelins. Pour 6 jours, je voudrais que tout le monde applaudisse cette initiative vigoureusement parce que c'est une première dans notre pays. Personne n'a pu penser aux orphelins des artistes et comédiens, mais du moins la Fondation Tokanissa, on a eu le courage et en voici la preuve. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce local. Bien, nous poursuivons notre allocution. Je saisis cette opportunité pour prier à toute personne de bienfaisance, à toute personne qui aime bien aider, à toute personne qui aime les sociales, de bien vouloir se joindre à nous en vue de donner une certaine connotation grandiose à cet événement. D'aucuns pensent qu'un jour ou l'autre, cet événement pourra changer de fusil d'épaule. Si seulement si, nous aurons le soutien de tout le monde. J'en appelle également à l'autorité de notre ministère, donc notre ministère de tutelle, je cite le ministère de la Culture et Arts, de bien vouloir s'approprier de cet événement. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons commencé en qualité de la fondation, mais nous voulons assez que cela appartienne au fait à l'État. Donc la nation est appelée à s'approprier de ces projets pour que dans l'avenir, les orphelins et le veuve des artistes et comédiens ne se lamentent point. Nous pensons que notre adresse retiendra la particulière attention de tout un chacun de nous en vue de pouvoir mettre la main dans la pâte. Ainsi dit, comme l'avais-je dit tout à l'heure, lors de pas un long discours, j'ai dit et je vous remercie. Alors, à présent, M. Loss va directement. Ce qui nous tourne au protocole à Koya rapidement à Sundanga. Pour les comités et le PINS pour les membres. Alors pour Nalélo, pour Nambala ya Liboso, Oyotoka Ntasali ba PINS naye, Bazali Bongo Kolati Sabango Yango et pas ya PDG Fred Netia Bouya Rotary International, Oyope a accompagné Bongo Tokanissa na activité Yalelo. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Maringa Septande, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business.
biloko ekomaka mpe tozwaka ekomaka mpe tozwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.